Lipapa ça combien? Vous avez mis lipapa yango wana. Maman a pour le mariage, service traité de conseil à la providence, on apprend tous les jours. Maman, kasi nga papa nene fsoga papa fait. Akete ki chasa te papa yaki mama, parce que moi bilo ba tindera kinga. Nga pena sali na yelio. Zomi kumbo yo nga baba baba sambela kuna ba masumo ko elaba. Ozi mikumba olo pesa no ma pasteur. Ma pasteur sa nini alia na yebo, ma pasteur yo kanga nango yete. Po mbala de konaki wana sa mbala ma pasteur te, mbala ba sali kisi azana ya ma pasteur te. Ah, mais c'est maintenant ambitieux, hein? C'est maintenant ambitieux au rythme du pays. Bonne. Bon, non, c'est maintenant ambitieux pour notre Kendolia. Oh, mon soeur, mais il y a une zone libre pour moi, mon tapote. Bah, c'est le bon qui parle, mon tapote, ton texte, ça. Non, t'as pas petit. Non, il y a un autre pour mon tapote. Le bon, ça, un bloc à bio. Il y a un bloc à produits chimiques. Eh. Oh, maman, il y a des news, il y a plein de problèmes. Ça, c'est le bon qui passe. Tout le temps, il y a un prix. Ah, bah, prix. Les fois, c'est mon job. Quand je m'en vais à Bimba, on a la même mine. On a la même fou, quoi. On a ce mon job. Il y a mon araki. Avant, c'est un peu bébé, bébé, ouais. Et tant d'ouvriers. Bitoy, moi Bitoy. Bitoy. Mais ne sais Bitoy, tu es chérie. T'as ma toy chez ma toy. Au bout là, on va couper ma balle. Si si. Ma toy, on va couper ma balle, couper ma balle. On va te voter quand on va. Après ce moment, on va te faire un biscuit de test dans le Bitoy, on va. Ne sais Bitoy, tu es chérie. Je me suis pas un biscuit moussous. Je suis un Bitoy. Donc nous sommes dans les bons. Ta simbili o libongo ti bongo na somo nene wenza libongo ko fumbo omoni fumbo ouais fumbo ya mona ti na moni ta ta tourner ko mona fumbo fumbo ya frère mo toko somo to ko yako na fumbo ko mete ya no somo service somo bateka tena banyoka ah bon na basane no mona bateka tena banyoka ela banyoka bébé ba biloko nyonso to ba c'est kufa quoi ya ba moi nyoka ba moi oui ya ba moi matungu pongo metutu a retourner boye ce qu'on est dans le thème boye na so j'ai tala oso ba simbi kena ke tunya na oso ba a mona tutu mo place na ok kuna so mbise belete mwana yo mona ngamu pa bien ndeni chérie, si vous n'avez pas besoin de la musique, non? Si,
policier pas lingo tika moi bana te. Ah la 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 la. Azota mi la que vous police ta bana. Ouais, nous sommes bien passés hein. Ah, on va faire ça, on va faire une épisode à Pétion. On va faire 1000 fois maintenant. On va faire une série dans le CV. Nagoya. Ubakia mzuri eh? Mimi nitakuya leo tuko mercredi. Nitapita hapa samedi. Utakuwa hapa? Samedi ndako. Nitakutafuta? Okay. Bakia mzuri eh? Ndio. Asante sana. Pesa ya puja tamo 500 doa na msuite hein. Ah, 500 zana. Bon. Bwana wa gentil bwana. Ba kambe na mbongo mingi te ba 500. Yo ndenge ni. Yo mongo penza, yo mongo pone za boye. Ata boka dépasse ra boye te. Lipa pesa combien? Yekutu kamera na. Zo 2000 lipapa yango wana. Kamera na lipapa masa. Asumba lipapa bino bozi 500. Tutana 500. 500 mo rezangi. Pesa 500 mo. Allez, bonsoir. Mais rien à bon côté. Bino boyebi na zana na pesa rabino. Bino boyebi bien nga pipe na rabino te. So na ngona pesa rabino. Bino boyebi. Moni soda. Soda fika 1000 eh. Ngaza njoli kuna falia mapa kwa soda na pia kwa. Tutundongo tema boya. Luko nani muzali ni mfumo. Asimba ni mimi ana simbi vema. Panzo va pato la tele para. Sote yao chombo. Mefumbo tana magazi kitu mtoko sama. Yo moni fumbo ala. Na moni fumbo. Sumba mama. Sio kwa bar o sana boya. Matungu. Matungu kabisa matungu la denge. Matungu la denge. Matungu la denge. Mwa fumbo na mwana kiwa. Tara mtu namisa mbisi Christian sogi na yeye itawa. Kompata suma mbisi na baba yeye wana lati varezi ya Kongo. Amoni biso tetu. Sasa amoni ba mer. Omo atemona. Donc il y a mis une défaut qui n'est plus loin là-bas. Merde, comme ça papa. Maman va bien. Il y a mis ah tu quoi. Kuna kasongi ya bro, o izaka ba détail. Ah ba détail. On peut pas gagner na kati. Baba kana kati la sebi ba itika. Kwa kati wa pesa. Na zambo yona ke sukuna ba potopoto. Mwa iti ana sukina na. Moeta. Shawli ngifungwa. Ba yebisa bi papa ngabi inga kinda kuseto hapa ni tulungu na onde. Papa batuninga. Iyo tiki papa mikole benga biti. Tuzaka na papa. Natika papa mikole benga tiki ndani. Tuzaka na papa. Papa muta video ta. Tuzaka na papa. Tala ngbangola fle. Namuna ifumbo ati. Namuna mamu ata fumbo. C'est le bosso on dirait. On a kiamba hein. Quelque part par ici hein. Yeah, maman. Tu vas vite, hein? Non, oui, mais quand déjà. Attends. Je dans le fond, on a.
Tamina mobile. Tamina mobile. Tutu na pambola me omo mama biso oteka wana mama oteka lakini naposa osomba nanga biloko te abika mama manga abite mama nasomba te na abite nakosa mama boye te tutu nasali kaka geste nasoli kaka matungulu na ndembi napesi mbongo akoka obebi nanga nini asimi na liboko abi nzamba pambola okoma lokola ngai omunda mobangi nanga nzamba pambola okoma lokola ngai ndabi merci mama andela lingaka nini konga naona sombaka quelque part choma fanatique na mwa kutene wana abi na lela o mabe na vana na Hollande ande na sepene na monde na lela o mabe ya tutu konga na mwa kitoko bona sombaka nasomba nkotene Konga somba makata. Konga na bangala encore fumba ona sombi uti mbanda ke fumu peza uti mbanda ka peza na okelanga soki ulia bien penza. Mais c'est quoi? C'est quoi ma terre? Hein? Non, c'est même ça. Parce que tu as ma colo, tu as mon amour à quoi? Il peut pouvoir me battre de ta main. Si. C'est quoi, chérie? Moi, je suis un papa. Je suis un papa. Papa, batanga kinga na uti prison. Maman, ngaba uti pozo sakini oto temena biso ka wana bakangi biso kaka bakena biso na papa te. Makolongo. Sombela ka ukonga bien te. Ndanga umukonga nti kauchu wana. Yo konga ngala lima. Oyo mote to. Si ote. Choma mate sa goma Munyo. Oh, bandunda ya frais. Vrai ndunda. Omona bito ya miki bio. Ebo bito na ndenge mamsera mamembe yango tutwa. Papa achila tutukisi yango na ebita. Soka toyeka ko. Mosa ngolubat. Nasomba nini? Tala mboma. Onete. Tama manyo oso ozusko ke kali. Oke sala. Obike misi ngala na kwanga. Mitela kwanga na. Na otala tukongo mapona lingabe onyemi yango misi na obimisi mafuta. Otala kwanga. Non, moi, tu es comme est-ce que la musique, moi, comment moi, c'est pas non, mais ça caoutchouc. Hein, chérie? La musique, on a la carte vraiment, mais est-ce qu'on a la carte pour notre côté à côté? Vraiment musique. Tu as la repense, on a mis quoi, on si ma voiture, yo. Je vu quoi, on a comment on a la lingana? Il y a caoutchouc, on a pas dit quoi, on a la lingana. Vous êtes très bien. Tu as la repense, il y a un na gauche, kuna. Yangote. On a formé lango, eza ko ngabangala. OK. Pour biko ngabakungo eza ko ngabangala peza. Bien sûr. Osko ngaje eza ko ngabangala. Est-ce que on a bien? Tonde zaboye. Naki ola melo fumba on a expliqué na ba mama. Ndenge na yebiseki bango na émission na ke bambisi oyo. Ba yebiseki ka te fo bandaka émission poto okaki bien te. Est-ce que ba mbisi oyo o ba lia ko ne ba tshela bango. Babebisela bango mabali ka bambisi oyo. Yo na somi mbisi boye, na la sabone nga na auto soma mbisi na ngai. Eza toza mobali aza Kinshasa atango mata matina mbisi yo kasamba ke nasoma asomi mbisi nzoka batindela yango euti. Euti esika ya mabe. Yango so nazonga nano boye. Nakende ko continuer na ninga kovanda. Na ko continuer na ninga kovanda na expliquer ba mama nga, ba mama pour le mariage. O ba ina ke émission na bango. Neto tokutana bimameli na lelo mabina vana na Hollande. Na bino pe na lelo mabe ko pe na linga bino. Tala kwa na droit. Yangote. Non. Yango ne kangeli nango. Biko ngope kitoko to tuna zango kaka. Na mona ngwa ya bien. Na ko tukana 1000 ko ba pesa na mona ngwa ya bien. Ayi zara. Ya ko pesa ça. Na mona ngwa ya bien. Na mona ngwa ya on vous appelle. Non mais quand on peut on ne sait jamais. Il faut essayer. Il faut essayer. Azoye maman. Tu t'as télémi. Azoye hein. Pour qu'il y ait le quoi tu te bengi. Parce que ma campagne. Non ça est quoi mais. Est-ce que tu maman? Bateke. Bateke. Oh bateke ba comment? Bateke ba tabandundu.
Bon, ça, mais c'est encore un peu en bas, on va. Nga dinga aussi, nga dinga kufonga bamnala bana. Mais ça fait bien qu'on va bateke. Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. N'a pas fait n'a biso mieux surtout. Tout nous sommes insultés. Ah bon, c'est nos fêtes, nous prenons pas bailler et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location Ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous pas l'idée de production, ils ont très bien. Donc, nayo muto ngo bana. Nayo muto so bala que nous c'est anniversaire à libala nayo. Une seule adresse. Nayo muto ko kisi soki 18 ngo c'est anniversaire nayo. Je dis bien une seule adresse. Oyo zo ki bak. Oyo obani ministère no passer c'est premier anniversaire église. Maman ni toi Ezali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très, très, très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous, nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes. Allô, bonjour, les Kalamba, qui m'a dit que maman, eh, oui, maman, maman, n'a pas passé au Panama. Aïe, la CP, ma casse, n'a retrouvé. Puis moi, qui m'a moi, sans soutien, ça la personne qui a voté bébé, bah, il va pas y avoir le mariage, il y a un mythe, le message en France, comment on a la CP, la macasse, tant on va confier la vie, le message, la vie, le WhatsApp, la temps saturé, le message en tout cas, la CP, la vie, merci beaucoup. Mais il y a des Bollandais qui ont émission mingi na saki na Congo na mois de janvier na zone qui na mois de février na zone qui Paris là les autres aux mercredi tous le qui a le combien le 25 tous le 28 mars hein dans le 28 mars je crois beaucoup ça mois de mars mois de la femme quand on a vu que journée de la femme ils ont la carte pour le 8 mars mais les gars Congo hein donc Congo comme ça que tout le mois de mars c'est comme un mois de la femme pour tout ça tout profiter de baka makambo ya ba maman. Dès que vous avez émission pour le mariage, vous avez étiqueté par la biso, vous avez mais comme on dit qu'on apprend tous les jours, même Nicole va la carte maman il comme nous le bagage on n'a pas la terre. Et après la biso on apprend tous les jours conseil pour que alors on a dit merci na CP makasi. Na eko so na bino tant on a été en mois de février, dans cette émission, on connaît ça pour le mariage des Arabes, c'est du vrai, c'est du vécu, dans le Makambo, et solo. Donc on a Makambo, et solo. Tant on a tambola, on a on a mon cas, on a baba, la finale, Makambo, et solo. Makambo, il y a pour moi, 4 ans, on a vu ce qu'on a dans cette émission, la fois passée, dans le mois de février, on a expliqué que mi bali ndenge ba na Congo mi bali ba na Congo ba chérie na biso poto ndenge ba na Congo ndenge ba ya kolinga ba jeune fille de ba vana ba na ba flat de ba jeune fille ba sala ba zakalaka de ba sala ba kita mata ainsi de suite bo ndenge na sola kango na Nancy bo ndenge to sola ndenge Nancy afungole la biso a limbo la vraiment c'est la vraiment ba dessin sur ça. Alors na expliquer ki bino ndenge nini mibali seki baye awa na lobi ke ba mbisi oyo boliaka euta Congo mobali ayaki vacances ntango azonga Congo azonga poto omona mobali aye na maboke
mais batebele ba réclamer ba biki maman nitu to yoki malamu te na mo ba commentaire rebelle maman tozo yoka te faut comprendre que émission salami na Kinshasa na vanda kina libanda kuna po ana na sala na kata ndako na salon émission salami kina libanda makeleza ki makasi je me suis pas rendu compte que makeleza ki makasi yo bon que makeleza koti makasi ma émission kina bulu makasi ce qui fait que boyo ki bien c'est tout à fait normal mais là sikoyo nazo sala bino susu émission donc je reprends toujours les mêmes émissions na bandeli yango lisusu na bandeli yango parce que bona la livre les bino susu pour ba susu koloka mo susu bien parce que la fois passée na sala ki mo ngana sala ki mo te mais na bandeli ki ya makelele alors na ko répondre mo lisusu nza ndenge ezaki tant bashika moto bayaka awa tant akomi akayi mwa bebe na ye moboya mwa bebe donc bebe ya mwa mwasi ya kitoko bien ki bebe ngape na bebe na kutana kisinjwa bina yuza ka ngo ngape na za bebe ne bonga na bebe papa ni tuko bozonde ngape na za bebe na ndenge na nga ba ko zoma ba certificate mo ba petit fi wana tant azui avant de la flat ayi ko tonga flat quand c'est komi ya commission ya mwa petit fi o ya kozwa donc tant yo ozonga na poto avandi mukanga te ifona kita lisusu ifona kende kini oyebiki musale sila kite oyebiki bazoyi babiso basima oyebiki esaki boye kitaki boye mataki boye zokande lokuta wana bino pe ba mama nzambi ba mama poni kopoza sage te na moni mutu mwa komelinga bisinga o mama ni tunde nyozo le bele boye yo mutu za na poto oye bilo bele kwa tashisa mo na ngamo kanto yo sikisinga ba ngo sikisinga ebo kamusinga mo na ba bilo nga mona sombi na tule na nzala libumu na ngai yo mo libumu ki pa poto te ka pe e okoza pe na poto ya lomo oliate na sepe na bio ya ko le ba bio a mo ne mo ya ko na mama ile ba mama je vais ngula sana ba mama biloko ba mama ko bino bolinga kama meli ya tout pour le mariage service traité de conseil à providence na zala kana ka ona bino on apprend tous les jours na otamo na Congo nazomona makambo ebele yango mo pe na partager on a bino pe ba mama bo fungo na maele soki omoni papa ye na Congo azongi ayena biloko boye mama kozwa te kolia te soki omoni ke papa kiteki na Congo awa azongi Paris ayena biloko mama bana ndoko na mozo tala ma kozwa te émission na ka ndenge na sala ki yango bongo eza mama na mama abenge kinga mama Brigitte na pesa nom de famille la sika ko na ye mama Brigitte sika ki mama ile ani tu makambo le mine émission za makwasolo e komela makambo ba mbisi so moi mobile azumi na poto ayena mafuta o mafuta yo eza bien penza mo mafuta yo mafuta na moti na ngokine be mo na tata mo na biso mo boye ni mtateka ba mafuta uta kama baza ile mafuta bien penza olambela ya ngo mobile aye jambo ikusa na aba tuko mona ba mwambo ni kuza mfika te paro mobile aye ba mwamba moni mwambo ya bina ko moni mwambo ya poto onde ba cheso ba mwambe milangi wana biloko koma boye ba cancer faut besoin kolia ba mwamba oyo na chama tana mesa ba mwamba yango na uti na mokini yo wana na lo lendo nyeso allo oyebite mama tikana na uti papa utaki chasa te na fier na support utaki chasa ndio zaki na papa mo na chasa sikazaki oyebite papa utaki chasa tikana no mafuta papa elinga ekanga na munoko te mafuta mo kitoko ebo ba mwamba na to yakala na kini ebo ba mwamba mse to yakala tato papa ena mwamba awusa mwamba na kini moite papa ena mwamba wana utu mutatindenga kaseme kinanga te cousine na wana mutatindela kinga ngo mama na na mfumbwa te fumbwa peza ya frère uti peza Congo ye papa tango ayena liboka mfumbwa pe yango ayendo mfumbwa pe moni mfumbwa oyo za ya frère penza kasi te sebe kino mutatinde lo fumbwa yo wana osepeli mbisi ako yo lingaka nini olingaka nzombo po mfumbwa kendaka be na nzombo mbisi yango kuta Kinshasa abina yelo kutu na ndembi omoni ndembi peza ya kini yango peza na memelo na yelo ndembi peza ya kini na yelo na ndembi na yelo na kwanga uti kini kwanga kitongo ya pembe mama biloko mutapia mukie oyambi biloko na maboko mibale tango biloko na maboko mibale osambo po sambeli te yo wana okamati biloko ata mpe osambeli otango mosusu po mo osambeli boye esimbi pete ozwi biloko mfumbwa olie ozwi mbisi olie ozwi oyo nguba olambi
nzokande epai biloko okuti yo oyebi te eloba ata mwana onansi yo omonika yango ona mesa estce banzela nzela bango belekaki yo oyebi te onazo biso na mama posala très attention biloko oyo ebomi mabala ebele biloko oyo ebomi mabala ebele komona mama tina toza na papa ene to na kisasa boye toza na papa awa biloko mobali nanga aliaka na tika motu mosu alamba ngo te ata bomona nde towana nansi alamba bandunda c'est ma fille mais comment ça s'appelle Bambia Babaka, don't trust anyone, ne fais jamais confiance à quelqu'un. Nga lambe la mobile nga moko na lambi na servir à lui. Mais tu l'obité que chaque fois mobile que tu cherches ça, il faut que maintenant moi sinaye les amis bon modèle. Mais l'homme prudent va le mal de loin. Ce comme mon papa a commis moi a quitté qui cherche ça. Moi prochaine fois tu dois surtout monter mais comme moto. Ba baby c'est déjà ba mbisi, ba maman bout que pour les ba mbisi oh mi bali ba ya kanango. Quel est la château rouge? Soma mbisi na yo. Quel est partout est-ce exotique ezali maman? Quel est soma mbisi exotique? Yaka pour lamba. Pour la biloko te makambo zo komela bino mabala yango. Yango makambo zo komela mabala. Makambo molia o kudia kusabalala. Kudia kusabalala yo yebe bupa e utite. Biloko nyonso moni mobile no ye nango. Mobile na yo zo ba semi kilo to atina yango te ba cousine na internet. Bato batina yango za ba fioti ya Kinshasa ata za fioti po ba bibeli muso aza na Kinshasa na mwasi kuto ana aza jeune et na poto na mwasi jeune a kuto yako za siko ya mkolo kole kuto aza na ndako oyo kuto aza na jeune mais ayi kuza makambo te yaona kena mkolo mama basi baza mayele ebele mutu na mutala mayele na mutu so saka ngolo na so ka ndenge ndeka ngapona ngolo na yako mabien eloba na mkolo kangela te kangela de posimba bien liba les habitumba c'est la guerre liba les habitumba so za mobali ana ba makango koto ba obenda eloko liboso prière mais attends ça la prière il faut ba koza soin ya mobali ya moponzambe akita te po ya kolamba mobali na yo nzambe akita po ya ko servir mobali na ote et puis même na ba kamunye surtout au moins si ba tante au mobali za na vis-à-vis à moi si ce n'est pas Dieu qui va le faire nzambe mutako sala ngote yo za ba obligation na yo vis-à-vis à moi c'est na makamno oyo faut ça yango nazokebisa bino bamama biloko loko sokoma biso te bamama na ngaka loko sokoma biso te biloko ezokoma bamabala nde bomoni biloko na bino biloko kako ezokoma mabala ntango ye papa ye nango naye mpe mobali aza innocent ayebi mpe pa biloko elekaki te me makambo nde wana aka na Kinshasa asali maboke wana azolakisaki ya mwasi malamu moye te kasi biloko okende ngo mpa bandolambela o kuna te ekeye nango kaka mibali mpe lokwa baka mpe bazaka mpe baka basi baka faible oke le plus faible na bato akela ndenge nzambe basa mwasi mobali kutaka faible makasaka mobali mibali babako basi baka faible détrompez-vous les hommes vous êtes trop faible bino mobali bawa faible makasi po bandeke mwasi libala koobima batie kitoi a résister à déconnecter mais mobali te mobali minute seconde asaki ya po akenge te makambo mingi nasali ekomita kobenga nga na ba air boye te air wana nazala na madame omona omoso mo kaka komona bajeka ya telefone silencieux soka esone ka atali atie bona mopanzi Kinshasa ebengi yebake Kinshasa ebengi moya solola eza te yango wana na proponi pour le mariage nde babake émission na biso ezapona mapebisa te émission biso ezande mpona bongosa voilà pourquoi naye koyebisa bino koprévenir bino kobenda bino matoi oyo boza déjà kasa ndako mabala parce que libala ya pasi bato baza ebele baotelenga nga nalia kutuna bamonga bato mosuku mabala esalama te banda na banda mosala la providence naza na 10 ans mosala la providence naza mona 3 mariage bato baya kopesa bacompte mais mabala esalama te mais mbongo nga na lie mais mabala mpe esalami mpe te yango naye koyebisa bino bamama bozala très attention na ba voyage soki mobali ya eloko ata ene lamba esika batongi lamba na tona mosala batailleur na biso ebele bakala bango na poto esika batongi lamba wana yo oyebi te akoya koposa na lokuta mpe mibali batambola bango les hommes ils mentent comme ils respirent akoya mpe na likuta kaka bon omonaka baotekao na zando na lelo lokutamba na moto atindeli yo mais ye mpe loko aza ye suko kote nazomaki fiango aza bien apesanga kuto ye mona motema mama oyo mpenza so na bali ya kolengelanga mpenza bien moni kuto apesenga ye mo azomonakaki comment ça peut que cela va futa avec ce babambisi boye na boye tout ça pesio pauvre innocent habite que moi ça travailler ndé na biloko wana ya na mona ndako poso ko lambi yango yo na mobile bo beba na yimu tana mopanza sanini a profiter à son mobile ndenge ba lobaki ba lobaka ba pela mona moto mo fa télé so o te ya mona moto azana bon moyo yo mona oyo kufela orphelin chama toi na yo ka conseil wana lobini ni batela bazo pesa le lobini yo mona lobaki bana ko binga mama
maman papa. Et monsieur n'a bien dit pour le mariage. Ensemble, suivant maman il est à Nitou. Suivant les conseils de maman il est bon dans ma terre, maman il est à Nitou. Bon là dans ma terre, maman il est à Nitou. Sans ça, on va dire pour le mariage. Il sait qu'il n'est pas bon qu'il doit s'abonner, mais monsieur pour pour le mariage. Dès qu'on a le week-end au mois de mars, dans un mois de sous à Congo, dans Outikoya, dans les sous tellement bon, maman il est tout le monde. Monsieur qui tient ça négocier la capiso. Dès que ce qu'on a sisi awa nazo bima, na l'exemple libongo, na ke mutama libongo, na ke l'exemple libongo pa ba soba ba mbisi, yebisa mobile na yo soka zozo ma papa ko so mbisi, soka na libongo so mbisi, chela ngata kamera na tala ngo so mbisi. Ota penza ke wacha WhatsApp ezati. Wabise papa chela ma WhatsApp. Nata ngo so mbisi mo pena nga zo ka kola penza mbisi combien? 10 000 francs. Oh tena na 8 000 pesa kaka. Azui. Mafuta combien? Oh mafuta na space combien de francs? Je ne sais pas combien de francs. On a soumis 3 000 francs. Voilà. Ma faute à combien? Oh, 3 000 francs. Maman, bosse à très attention. Ce que mon papa ou Kinshasa. Aïna Bakado. Et ça la yabana. Ozoate. Ozoate pour ya eza et le eza Satan peut-être qu'on a raté donc pour ya ko détruire. Et pour ce que mon que papa a kenda moi mi maman bolongo na c'est et ça la bien moi prière le sambo pour dire que papa mboka nzamba battre pour nzambe a mo bateli nzambe azanzo mais attends baba teli toi tu as tes obligations. Vous avez des obligations pour ya yo. Parce qu'il y a des choses que ton mari attend de toi. Il faut au salaire là. Moi, dans un bailleur qui t'attend, pour elle reçoit la scène dans ton maillot. Dans un bailleur qui t'attend pour la même maillot. Même dans le lieu sacré, nous avons pour elle recevoir son mobile. Nous n'avons pas responsabilité. Il y a eu mon pour nous ça ça là qui a eu. À ça le grâce. Il y a les canaux là. On va le moins les canaux là. Beaucoup de temps nous savons. On va la balayer. C'est grâce. Nous avons ça le par là. Le reste est étiqueté pour un mariage, pour conserver le mariage. Maintenant c'est toi la personne. C'est ton devoir. Et comme il devoir, il y a un pour ça, pour un mariage, bien, au Kanga, il va la bien. Dans un endroit où les cas, on a absolument maman projet, après, on a vu c'est bien que Milo, on a et Bomélier, les balles. Malheureusement, maman, Naza jeune fille, Naza Yaya, j'ai plus de 50 ans, mon Mélanie. Naza a plus de 50 ans. Mais lui qui n'a pas de temps, comme il a mis sur le biloko. Et il y a des gens qui ont signalé trop tard. On va les babes qui sont alors qu'on a les autres au Cabon, on continue toujours pour la émission pour le mariage. Oh, on fout moi, frère. Ya. Fout moi, ya. Je veux ma balle. Et mon balle à quoi? Dans mon boule. Oh, bah, on avait un voyage. Caca. Batine la batine, oh, mon indembio. Donc, tu n'as qu'une seconde. Hier on t'appelle si mobile non ndembi oyo pas utaki pas ndembi oyo utaki mobile pas éviter et l'équipe de gauche à droite ndembi salini ndembi na ndako. OK na kasi pona lelo to suki wana ndembi na bisa bino kake pona lelo maté ya maman il est nitu le suki wana bofunga matoya bofunga matoya bofunga pena mise boza besoin vigilant funga matoya funga so ka monika biloko et puis on s'est rapproché de ce mobile outil qui tient son bateau funga bagage ba lukanini ni ko rapproché na makamwa la te aina biloko na ya funguli tango funga biloko na ke biloko yango papa changu na kendo ka bamata na église aussi on ke ka ba ke ka belo pasteur ko pasteur ba sembela ya mingi moi biloko so destiné pas mutona te ozana moete yo ka batata biloko kangi ka liboko moi pasteur mono gentil aussi ka biloko no seto kangi yo na église ka yo wana na kati église maman boni maman moi était boni biloko ba bien toi bien moi était maman kasi nga papa ne na biso ka papa fait akete ki chasa te papa yaki mama siko mo biloko ba tindela kinga ngape na sali na yelio zomi kumbo yo ka baba basambela kuna ba masuko ko ela ozi mikumba oyo pesa ma pasteur sali ni alia na yebo ma pasteur yo kanga yango yete po mbala décorer ki wana sama mbala ma pasteur te mbala basali kisi azana ya ma pasteur te na kasi pona lelo to sina za ko lemba na ka lundi le to a mercredi yango na pourquoi bosanga ya continuité bo baki ki wana boyoka ki bien te voilà pourquoi na baki ki priorité zana na oyo na sa dona émission o mais ouais prochaine émission boté émission na sala bino na makambo o etaliza kala moteki zakalaha apesi mbanda ele ki zakalaha ikanyisi koyo mobali na kisi koyo akolongola ndenge nini po mobali azongela liki na ye point d'interrogation on a botan on a prochaine émission nela bakake nzambi azala na bino Mungu awabariki que Dieu vous bénisse God bless you nzambi ka lusaku mapole kala ningi te émission ya wangila
ezokende sala bana ya mbika nzamba ndobele chenel bana betu bon bye bye. Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. Na ba fête na biso nyonso tout. Tout nous sommes souhaité. A bon c'est nos fêtes, nos plans na ba yé et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, bah CD, bah cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils sont très bien. Donc, nayo muto lingo bana. Nayo muto so bala que nous anniversaire à libala nayo. Une seule adresse. Nayo muto ko kisi soki 18 nous anniversaire nayo. Je dis bien une seule adresse. Oyo zo ki bac. Oyo obani ministère no passer c'est le premier anniversaire l'église. Maman ni toi zali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous, nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes.